Voilà, bonjour à vous très chers téléspectateurs, fidèles abonnés de la Congo sur cette télévision. Bienvenue encore une fois de plus dans notre très belle analyse. Aujourd'hui, non analyser Mambungamoko sur l'actualité. Donc, non, l'obé pena quand vous mettez un passeport rouge de la presse congolaise. Donc, Souleymane Konde passeport rouge, Bobby, les cœurs de quelqu'un. Donc, déjà, on a commis fiancé, calaté mariage. Déjà, vous s'est préparé, vous avez invitation. Pour nous, tout le bas là. Et là, on parle de divorce. Allez, une fois de plus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir place besoin de Bandaku, Balanda Congo sur télévision. Donc, quand les Arabes se pèlent, makasi, pour vous s'abonner, makasi, vous partager, puis makasi, vous aimer, puis qui toko makiasi. Donc, voilà. Et ça va vraiment bien. Donc, voilà. Nous sommes maintenant chez nous, dans Zéland, dans la peau, vous savez, bien, vous savez, qui toko. Je reste mon numéro, ma carrière, mon numéro, na bambote depuis 001, na Texas, na Dallas, na mon numéro 13h, battant je vois aussi Chiringi Mimote Masara Kateko Namoni Bongo Lisusu Boza tellement belé Souleymane qui prise. Je vois Goga Kiliko depuis 0033 Marina Soumaka Kopichou Marichou Napeso Bambote. Voilà Clémence petite sœur Nabiso Moko Bambote no Yangwana. Donc voilà sujet na ya lelo Yamukula lelo ezake non ezo concerné matanga ya sœur Nabiso, consœur Nabiso, Diana Makila, ou Atika Kibiso dernièrement. Oh, ya Koufa qui suite, il y a AVC, oh, ya Koufa qui suite, il y a souci, oh, Atika Kibiso, actrice Nabiso, ya Kitoko, pe, abandé ko Samsa, na Kitoko, na kombo ya Diana Makila, asila ki ko Koufa, na mikolo uti ko leka. Donc, le bon, moni partant na kende, na onde ti mami, lela, on dirait non, pe sa journal à Lingala. Vous savez, on a multiples facettes. Donc artiste na biso comédienne o atika biso na mikoleleki na engumba mokonzi Kinshasa. Donc nous autres na ezali na malita il y a cinquantenaire. Non c'est vrai non ça la makasi. Eh yo imbécile yo ça no balingala boy français kuto ko kate pardon. Mais bon c'est émission. Voilà, Diana Makila asile kokufa. Attends, c'est quand même et c'est ngoté nana souci nana penakonda. Nana souci na penakanda donc et à mélanger parce que Diana Makila koufi. Sujet to lo bela lelo penza yango wana sujet ya Diana Makila akufi et bembenaye ko bima mercredi oyo ya lobi kara oyo. Ils ont un mort de cinquantenaire, donc tous à la on a pour contribuer à la famille, tout kabola mawa, tout kabola passi, na famille artistique, famille biologique, donc na biso tout ba chroniqueur, ba chroniqueuse, tous à la on a biso tout ensemble. Quand est tout simba na ramabo, quand est tout sanganara na occasion. Mais l'autre tininga mingi na ya liboso na bino le longa mokona la ta chemise à carré boy, chemise à yanzao. Chemise à Enza ou na chemise à Enza ou na liboso na bino. Donc c'est que mamboza na pena na kanda parce que Nathalie ba vidéo tout ya matanga na landeli parce que nga pena na liste ba songi na langa songi na wanga nati na la songi pena na wanga nyote na songi Nathalie ba vidéo tout ba liste ba matanga na monité vidéo moko place via Azali. Mais si je me trompe, mais quand on a tes vidéos, oyo non, t'as la vie ailleurs dans la vidéo, na matanga Diana. Mais peut-être au monde mercredi na morgue, mais natikali comment on a été. Natikali comment na matanga te na éviter via qui ma matanga par rapport à quoi? Qui ma matanga pourquoi? Parce que bah nous bimé que non les qui n'aiment tabeta qui Diana Makila mo sinzo aligné mobile ne ba makambo tous les qui na loba sur Diane yango ande ki misayane pour na soni wana ou quoi na meki ko se poser ba question belé na habiter raison exacte. Oh vie à Koko qui na matanga parce que y a za fifi mielté vie à za fifi mielté pour vie à ce que peut-être bobinga na bango yepena matanga te pour babaka le salut est individuel les autres que likambu mutu musu sa sali bozwa ekulu su na ngobo memisa mutu musu batu nyoso tu yesu azalaka moko ye muta memela biso ekulu su ti na ngoma Golgota akufi pe babaki ni ekulu su wana donc batu tu obiso to tikala to abata mokili donc to kufa kuna batu ta maman vie yo ko banga tiko koma na matanga Diane parce que bon ça le côté parce que yo oza fifi mielté yo oza leki na oti omoni
yo wale qui note wa fifinalité donc okoki ko banga te non oza na ba retrait na ba regret ou soit oza na moi ba remords moi concernant ba makambo o lobami parce que toi tu n'es pas fifinel maman yo faut comme na matanga wana parce que Diane Makila aza fille oyo bo joie na ye bo sala na ba succès ya ba CD bo sala na ba succès er YouTube ye bo salika ba succès malgré succès on peut ya bino nyo surtout on dirait futa bino eloté hein apparemment pour na bino nyo surtout so na tali pena bien so pana wi pana tala pena bien na landela ah na habité hein na habité so on s'est trompé je sais pas parce que batupe ba bengi benga babino tomo na maman vie na matanga te qu'est-ce qui se passe ngabi ah vie a problème ni na koko zala na ngaya na matanga diana te na liwa penza est-ce que zalaka au moins ce qu'on dezo yate wana skoyo et pe ça batu raison pe ozo confirmer batu kete c'est que vie a pe ana quelque chose à voir parce qu'on dirait yo batu bachio moi kati on dirait yo batu bachio moi kati bachio moi à l'écart au moni on dirait batu bachio moi à l'écart maman batio penza le car batio mupanzi mais yo moko ndiro lingi omichaka ondiro lingi que non batu ba poser penza misu sur yo poso olobi que non batu ba poser misu sur yo ba poser misu makasi est-ce que yebi père ba poser misu ezamabe parce que yo mo yebi batu ba comportement ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba poser misu wana pena ba poser misu même misu wana ba poser sur yo mo yeba que ba conséquences ezala parce que oyebi kutu mamoto ko le kamek la duchesse mambu ba loba sur yo Kolingate que non batu ba yaba loba sur yo ba bandolo ba makambo sur yo parce que et quoi arranger non yoté et quoi arranger famille no TP et quoi arranger bato vanda na bangote et ça là ba on passe ataye fifi place azaku na ye asali mambo na ye mais awa batu ba memiso kulu suwana lokwa yo mto sali yango pona nga pena soki pena na motema ya kibomoto longwa place ovandi telema kende matanga Diane parce que Diane Makila c'est ta sœur Diane Makila c'est ta sœur ande kona pena bo sala ne ba théâtre bo tambola ne ba succès ba CD idée que tout est que un jour to komara na YouTube idée que tout est que non un jour p to sala boy omoni donc et ande bongo ezate que non yo ozwa mambo wana omichango na mutu olo bakete ah non kete to musu ba bengana ngande ba bengana ya gabi so ba bengana ke bongo ba bi raison ni ba bengana le ya gabi bon bana ba raison bango e pousser bango ba bengana ya gabi parce que ya gabi ye moko ba propos tena yango to lo ba pe au moins e reçoit na to zo bundana mutu ye ba malobani yo bimisa parce que yo lo balikamo be oyebi kete na lobby na ngali kambango ile kekena mais etikali gravé na ba mémoire ba na mito bato likambo ko komela tant musuzo lo bana mutu et quand musanga o sala na muninga ndeti ya gabi ndo ba ya dia non la kisa bwe lelo est rattrapé parce que etikala gravé na ba mémoire bato omoni etikala gravé na ba mémoire bato kolakisa yo wana to bato lelo balobi ke non ya gabi mutabomi Diane alors que ezala ngo kutu yete Diane akufi na ba souci na emoko ya na minitso na héros na Kinshasa baboto lo mobali aza héritier ya Aurore na ebite bakbola na so boyebe école Aurore école wana minerval na ngoto musu ya mukie ya prix ya sekoza na daba $1000 école na bana bafuta ba $2000 donc bana bakonzi mutu batanga kuna bana batambongo ya GT baboto losko héritier ya école munene bongo donc otala non bomengwe kei na ndako voisine et pas fifi et souka kaka na boto no mobilité mais à koseli yo lisu makambuke mwana bota na e azara mwana na eti yebe lisu garçon pe zoba kile ba garçon musu pena na comprendre te boaka na manque à personnalité hein parce que neti nga bonebi que non na personnalité ata muto yo betenga likambu concernant mutu na vivana et talinga te songa mona vérifier que non c'est pas vrai. Parce que yo zo tatan yo vérifier te ozo tatan yo luka te mba moko zo o condamna Diane na makambo asala te na mambo ebité papa botala ka mambo sala na vie hein mambo sala na vie pena fo botala ka n'ébité ba garçon mususu bozaka facile na kisi to ni nango je sais pas bacha bino na kisi na facilité makasi bo ozomi koti sino pe na kisi peko ya ata kutu yo moko pena ovandi pena bolobi te Diane mwana na vivana e comportement Diane ndenga tambolelaka
am tako sa mambote mais yo ozu ondimi o gobende bat baloba français o gobenyo surtout lelo sko dia na kufi omoni yo na fifi non la ki na bino mabe donc bozala kimia te na vie na bino loba dia na zaki na mai na makila na nsoto te mais soki makambu bat balo beza solo bino bosa rapport sexuel total bino boko kanga mandeti bambwa bako lexa bino na TV bino mibale omoni yo so koti bord no na bord a fifi donc e kanga mebima te ngam na lobi loba dia na zaki mwasi azaki na nzoto azaki na mai na makila te mais soka zena mai na makila o ezape na nzoto na bino bino so bosali rapport bokanga mandeti bambwa bako fungola bino papa na ya kopo wana o fungola batu wana boke kuna bon comprendre parce que on a un qui moté ma bé pour son le autre en majeure partie makambo dia na côté lisa mabele exactement en majeure partie makambo ya gabi tout parce que ya gabi so totali be ya gabi ali n'a rien à voir na makambo et ça juste babi lobela ne mutu et sanideti e bomisa e obi ke baba ndoki abino matamokili ah bokamusinga donc yo pe fifi place aux zakuna o tchembu ma miswana lo kwa ligoro do kufina mai tala lisu moko lo kwa ligoro do kufina mai obimisi ma vondo wana na ebite mobala ko pala ndeda ki oni qu'est-ce que Diana n'a pas oyo zana oya spécial et là on y Diana na ote oyo na oya spécial obi bata mokili pena na ebite ming les hommes je sais pas qu'est-ce qui vous passe par la tête. Qui sitoni na ukaka qui sitoni bino babite ke bana matadi na baka bandoki via mwana matadi leki ne fifi mwana matadi baka bandoki ba uta matadi basimba simba bakisi na mango ale ki sino simba na matadi kuna oyo boma nani Diane omoni nga pena so famille Diane o nga nazaki leki ya Diane na ebite na ebite tolingeto tanda na pena na se tolingeto landa na pena ponga pena na mutemo yanga ah no boma bino tu omoni ka banzira omoni bino pesa bobomi Diane na souci nga pena ngena boma bino omoni nga pa na butu nozo panki ndoki express na mati pena ba niveau ki ndoki na dépasser ba 12 malais wana na izubi omona pa ke ngane mno yo boma po baba ndoki ba mité à mabe. Pourquoi il y a quelqu'un qui a matanga Diane peut-être on se sentir coupable en quelque sorte. Pour ne pas yaya basi na balek na bango basi balamba na ba secret. C'est que yo na lek no balen na secret. C'est ça. C'est que yo pouvez même embouler qui na bana que sala to lo babongo yango ya na matanga Diane te parce que ba sila bisa lo kutu bekam madame na minute ça l'équipe ba fiat être tout ngam na lobby. Nga pena mu na lobby. Oh, il y a aussi le péché. Ouate aussi la kala. Si la l'équipe a fait être tout na minito. Wangam na lobby. Aïe, alongoni ma colonel si pas ça vendre na gombe kuna na sitas. Aïe ti na matanga dia na makala. Et bon ce yo, on vanda no wapi, adresse no. Et là ouais. Tu habites où toi? Parce que moi quand on me demande tu restes où, moi je dis Kasavubu. Et toi tu restes où? Pour mino mingi artiste au bosala succès na CD hein. Toyeba bino bokendara mo bo se réfugié kuna na bosobolo na Birmanie kuna na flato batongela bino yo fele pa major zolo bisadidi boke bovandi kuna fele alali bino surtout bino ba fille quand on peut y la piso pe kuya so pisa ni oui on dirait que ça soupe mbongo belete je dois me renseigner. Botika mamba soni bongo et bien te. Bolingana entre vous. Bolingana pena entre vous. Bolingana entre vous makasi et sabino bien makasi. Et ça bino bien makasi to boyte mutu namtana makamne mutu namtana ba succès mais so bolingweza quand même et ça bien. Boyo bakete o muninga o boy parce que batu mingi le balingi ba bimisa ke bongo balingi Diane alors que en vie bototika lo mona bino na Diane te totika lo mona bino place bobengi c'est na banzonzi na bino te na théâtre na bino te mais le bo fongola bambanga somonita munoko munelo kwa hippopotame awole la pe Diane yo imbécile na violinga Diane na non le monde est quand comme maintenant comme débordé
Pour nous, on dit que ça scandale la caméra. Pour nous, on a changé. On a l'ongoli mbuntu na chon na likosi na chon na mbuntu. Mais ça, on a c'est le quoi bon qui ma chaîne. Pour nous retenir, donc je préfère chuter. Ingénieur N Capo derrière la caméra, merci. Bateau bolande mission oh les ébino. Nani loko retiré na pe na pardon singa minute donc oh yo konkando yo ki wana. So po silika so moniko lukango betanga lukanga to bunda. Lukanga to bunda. Peso ko lukanga na kisi yeba ke ozwanga te. Ozwanga penate. Parce que il y en a battu babanda lukanga depuis 2003 bazwanga te ti le loba lukanga bazwanga te. Donc numéro au babenge langa pour qui langa maladie donc est inaccessible aux gens. Donc voilà, merci beaucoup na batutu bolandinga bo s'abonner massivement sur Congo Source Télévision et ça a bien épais sa goût. Trésor batanga na peso ba merci ba mbote no place oza chiringi mbote masara kateko j'irai c'est mboni moté ma maman Karine mboni maman paradis na peso ba mbote. Donc voilà, ya bino yango wana batu bolandinga bo yo kapena bien que la vie camarade de tout est amour tu as sa confiance pe maman vie à kene matanga s'il te plaît kene matanga là souci n'a rien ok matanga pour ce comme na matanga on a été vraiment je vais regretter hein je vais beaucoup regretter non regretter pena et non regretter nanga. Merci beaucoup de partout dans le monde où vous vous trouvez. C'était bel et bien Suleiman comme des passeports rouges. Suleiman comme des passeports rouges. J'ai dit et je vous remercie. Bye bye.